Bonjour, bonjour la famille. Nga mama bijou d'or na zongeli bino lisusu. Na zongi ka pona koloba ke. Esa ba biloko mingi ye la rabiso tamsu na bomwana. Et puis na kibumkolo komi ko comprendre. Ko loba nzamba bande ko talisa nga tamsu likambo yo me. Nazaki na nga na yebaki na nga ko susula te. Okoza tamsu na mutu moko boye. Aza penza bukolo na yo. Atelemela yo. Afinga kayo mtosoka bandi ko finga ota msusu aveni fetonda. Mais tellement toza bana nzambe to bosa na biso yango mona obosani na yo pe. Après okomi mukolo ta msusu zongi ka na libota na et puis osungi. Siko tellement mutu wana botama déjà na haine, azaki de botama déjà na mutema ya haine. Alinga kayo te depuis kala. Donc suka omona kaka ata lata ki masque wana ife kwea. Yangwana il faut to bitoye ba ko sosola. To sambelaka nzambe ala kisaka biso makambo. Donc c'est vraiment très important. Et puis ceux qui yo moko mutu moko, omoni ke ba bundisaka o batu nyonso. Obundaka na mutu moko to bundaka ta msoza yo moko batu 5 10 ba eko bundisa yo ezaka ba étoile. Donc étoile o ezaka makasi mingi ba bundisa yango trop. Alors soko yebi bongo il faut buka ka mabolongo na yo pona ko sambela nzambe. Donc yazala na kana yo bango ata ba yesa. Donc balonga yo te. Donc prière mama bijou lobi photo sambela ka nzambe ata banguna boye 100 olonga biso te parce que toza ya nzambe au moins ke biso to contribuer na ba vie na bino te mais soki to contribuer na ba vie na bino boya na butu to komona boya na moi to komona. Oh mama bijou do alingaki abakisa kaka comme conseil na bandeko toyebaka basigne. Eza na mutu mso abundisa yo kala yo sala lokola obosana na ye abosana yango te. Parapluie ya bomoi na biso ezalaka na maboko ya nzambe. Donc soki nzamba sala yo ozalaka oyoza ata bango ba ye 100 ba olonga yo te ndeko. Ata ba ye na soki na modèle nini ba kolonga yo te po mona bato ngo bazanga akimia. Bazanga akimia surtout so bandi ko yebisa boka o eza vérité. Batu mingi bakoka vérité te. Mais vérité eza très important. Parce que vérité to kosaka batu mais na conscience na yo okoki kosa ngo jamais. Donc vérité comme tezo beta. Yo soko betika vérité bango paniquer ba luko na ba numéro 50 yo tika la kutu ko luka bango te. Donc yango na biso tozo sala. Nzambe azalaka parapluie na biso so boye na butu azali boye na moi azali. Et puis toza na ba bilema moko danger toza ba preuve auto yiko tchabo et puis mokile gangi. Donc yango tozo garder toujours bande na biso parce que yebi ke toza balongi. Ata boye 50. Mutu ngo soka za ye moko so aza ya nzambe ya bo kokete. Bo tika la kokete. Conscience na bino moko esala yango ekomisi bino paniquer. Bozwa la sage parce que ezo lobama ezaka la vérité. Bino boya bozo finga parce que so bomoni boza problème na mutu. Mutu ngo akomi agiter au fingo ya luka yo sala ka boye o soki saka be makamto lokuta ko bo bamba yo. C'est que so betiye. Biso finga ate bana to bandi so fingi mutu. Totangi koma mutu te, to fingi mutu te, to lo baka ne fils que vérité. Ya parce que ngana zala na tam su bozo ye batima ko ye lekala ba privé. Bazo changer ngala ba numéro ba oluka ngala ba messenger ba tindela batu bazo takenga ko mais tellement na za ya nzambe. Yo na continue obeta bino kaka. Boya lisusu ata 50. Pona ko suki sa bandeko. Et puis surtout ce ko miyebi ke yo za mwasi mobali. Oza mwasi mobali mutu moko ta boko la kayo. C'est-à-dire ozala na ba bien o eza ya yo moko eza ya mobali te. Et puis oyebi ke mutu alesa kwa zate. Ya to pesa na respect ko. To pesa na respect parce que na vie na nga boye so na fouiller botikala osala nga ta eloko te. Nga siko so na fouiller na ba vie na bino na tika bilembo. Na tika bilembo o na bilembo na lelo so na bandi o déclarer e ko ganga. Nga na mwasi mobali. Na ape ya mwasi mobali kwa. Na sala misalo mibali basalaka. Wana penza naza mwasi mobali naza femme forte. Banda na bota matina lelo naza la femme forte. Je suis toujours la tête en haut. Donc nous sommes au babengara ke nous sommes la tête non la queue.
C'est ça. Nous sommes la tête, non la queue. C'est toi, Mitou. Toi, Mouton Zamouki, là, pourquoi? Voilà, mon Nzambe. Étoile, et donc, n'a évité. Nyonso tu bo finga bo contrôler pe ma finga na bino nyonso bandi côté la bandana be bandeliti na se boza na kati ebele wana kati ebele penza siko so mutazo fingo oyebi kaka ke ba finga na bango kaka donc ekotia ebimi awa et puis biso to luka batu ba côté la biso te biso ça ba intervention to ça la intervention ka ipa nzambe tulelela aka nzambe tobuka aka mabolongo epa ya nzambe balobi baloba wana mabe ekutamela yo te so ekutameli yo so ekutameli yo te nzambe asalaka ndeko lango ozoyoka aloba amen nzambe asalaka amen.